Congo Zibula Meso TV. Ya la reine Omba. Mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bafana nga nyonso esika bozomi partout dans le monde. Botala nga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV elingo loba nini? Congo fungula miso na théâtre télévision. Congo Zibula Meso TV. Donc si on a besoin de ngai, kotaka na Congo Zibula Meso TV au monde nga la valider. Et on zo biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngota na ko bete yango. Na na galère na pour la ki. Et puis na zo ko lobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais mon so ko bisa trouble, nga la valider na bitike patata. Patata zo mwana yo. Nga na la banzala mini na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la valider ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Pour na loba. Na na zoki te et puis na nga bisa trouble. Merci bien très cher ami fidèle internaute qui nous suit partout dans le monde. Merci beaucoup à tout celui qui est en train de nous suivre sur Zibula Meso TV. Donc merci beaucoup. Bozali tellement ébélé, Bozali Kolanda Biso partout dans le monde. Un très grand merci à celui qu'on appelle Paola Schengen qui est à Londres. Merci à Lydia Kapajika, celle qui contrôle. Merci à toi ma chérie. Merci à Cornelia Doussi, Yaba Givenchy, ya Tembe, pourquoi pas dire un très grand merci à Willy Moucheni, le véritable code mondial. Merci beaucoup. Je pense qu'elle est là. Affaire Oesali que non tozong encore tout se retrouver tout le monde en a encore en ce net moment. Affaire Oya Trésor Poutou Oto Banda Kiango et aujourd'hui là tolingi to mettre FM na likambu yango oyo il y a Trésor Poutou donc maman Mimina, maman Mayamba. Donc, te belé, cœur ezala qui blessé, te belé, bazala komi tungi sama pour le problème de l'enfant. C'est là et qui tout a mis thème, surtout y a maman au yebi valeur topé importance. Y a moi na mokili mobimba tozo coup de fil. Y a tout ebélé. Et aujourd'hui là, j'ai vraiment l'arrêt plaisir d'être encore avec vous sur ces sujets. Owa Pyrénées Abiri Azali ko confirmé maintenant là. O tozali ko benga na kombo ya vérité des urnes concernant dossier Oyo ya Trésor. Et je pense que derrière moi vous allez déjà comment photo comment est-ce que zali ko tambola donc na page Facebook ya yemoko Trésor et Poutou. Et alors d'une autre manière c'est qu'on peut comprendre et que et lokonini et pour ça qui mama wana auta ki Angola aya koloba que notre Trésor Poutou azali mwana na ye. Parce que moi na pe abosanara maman na été. Et aujourd'hui là tout mon résultat veut dire que maman ou auta ki Angola ayaki tout justement pour na kosala trouble na kati ya foyer ya maman Mayamba o wapi abota Trésor Poutou et longo na mobali na ye. Donc, ezali vraiment makambo moko déplorable. Ou wapi vraiment ba Congolais ebélé, tikali vraiment na ba pasi na mitema ebélé pe balinga ki Trésor Poutou, mais tango ba yoka ki ba makambo bongo. Mais moi je me demande beaucoup de questions, mais pour donc eloko nini et salaki ke et convaincre mitema ya bato ebélé avec affirmation que maman oyo auta ki Angola Azali, maman est Trésor Poutou. Donc, on a toujours dit, la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Parler trop, faire trop des émissions à la télé, ne la veut pas dire que non, tu es en train de dire quelque chose qui est vrai. Mais aujourd'hui, là, Tozali Siko face, il y a un résultat où ils normal. Félicitations premièrement à Trésor Poutou Tour et à Gaga Owapi. Alingaki ata mukete kokende kosala test ADN parce que maman na yo azali kaka maman na yo likambo oyo je pense que été ya bande kwebele bazana mikili ya poto bande kwebele bazana awa na kati ya République démocratique du Congo était à Bango de la manière à ce que Moutoumousou soit koki koya à se présenter topé boye. Pourquoi aller faire le test ADN nécessairement? C'est ça
est-ce que ezaka yango ndeka kezaka ka vrai ou ekobimisa toujours ba résultat vrai oui et obimisa nango ba résultat tango mosusu mais ce qui sikoto kendaki na kosala test ya makila parce que Trésor Poutou a manqué mbongo ya kosala test ADN a manqué yangote a manqué mbongo kosala test ADN Bato belé na monaki bastele menote, nous allons mettre de l'argent pour soutenir la maman. Et aujourd'hui là, lutte ya maman wana oyo ayaki ko troubler famille ya maman Mayamba. Lutte na ye esuki wapi a tombé na résultat nini. O note nzambe kakate, eza faire a marambo nzambe kakate. Il faut savoir ce que tu dis vrai. Eza télé, eza place à koya koko sarabatute, eza li place à koya koloba badi n'importe quoi te po batuba nini. Donc vous savez que non, la maman avait vraiment la technique. Donc yakoyeba vraiment ko ramener vraiment batu vraiment na esprit na ye. Mais Nzambala l'a raté. Là je vous l'ai dit et je vous le confirme que notre Trésor Poutou azali mwana ya maman Mayamba. Félicitations à ta maman Mayamba, na comportement na yo, na attitude na yo, ozala ki nengo face à ce dossier. Et alors ba maman peut ébélé, ba papa peut ébélé. Donc face ya ba réalité oyo et arriva ki na internet, il faut toye ba ka façon ni ya ko réagir parce que comportement ya maman Mayamba face ya ba réalité oyo yo. Il faut interpeller Bisso Bamarambe Belé. Elle a été toujours calme, elle a été toujours silencieuse. Et puis elle ne passait pas trop à la télé comme faisait l'autre. Si c'est ton fils, pourquoi te faire paniquer? Makila ya mutu, eza makila ya mutu. Eza nebela batubana ba poto wana ba bota bana na kin a asundola mwana, awangana kutuna mwana baze belé. Mais boye barake note kozelate lelo to lobi mwana na yo akoma mutu et après oya obima olobake note nga parent était ezali irresponsabilité. Ezali irresponsabilité. Il faut tous à la maturité, toye bako comprendre, toye bape ko juger tozotala na TV toye baka ndenge nini ya ko sosola likambu parce que ena makambu mususu ko comprendre ngo physiquement boye. Et ça met un peu, voilà. Mais ce côté na misu ya spiritualité, le rôle nga René Abiri, donc na côté vraiment na misu ya spiritualité, na tali na comprendre na dobité, Mama Yamba, oumela na ngwende na yo aujourd'hui là. Trésor Poutou, il est fier de sa maman, Owapi Abotaye, il est fier de sa maman. Parce que Trésor Poutou, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est renommé. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a commencé à faire son carrière, ainsi de suite. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais depuis tous ces temps-là, Maman Oyaoutaki Angola Azalaki Wapi. Est-ce qu'on peut reconnaître la nature d'un oiseau par ses pattes? Parce que Soso, ndekwa pumbara likolo bango tout presque bazalika na bamakolo na bango presque à la randenge moko. Voilà. Donc c'est-à-dire quoi? Donc maman Mayamba, donc si kozali nebi ki rota la vidéo oyoyo, donc courage à toi Trésor Poutou, star na biso vraiment ya mboka o biso bato to lingara football moi trop, to lingara vraiment ata Trésor Poutou a obetate. Donc ndenge mora ndenge zalara na Portugal, donc veut dire que match na bango po betama faut que Cristiano na bango zalaka wana ata a ofanda na ban faut Cristiano na bango zala ezala pe na mboka pe ba Messi, donc Messi ata a obeta balite ana blessure il faut fandara wana ya biso fierté ya mboka oyo République démocratique du Congo ezali Trésor Poutou Touré ya Gaga. Donc Trésor et Poutou Touré à Gaga. Donc moninga ya héritier Watanabe Totori na tembe la Cosa Nostra la Pulga Moto Natembe. Héritier Watanabe Boss Live. Je veux dire que bah merci beaucoup Nabino Nyon surtout au beau temps et fidélité au talabiso. Donc bah photo au boza komona na sima mukongo nanga bah photo eza kozala illustré ezali wana Trésor Poutou
Touré à Gaga, ensemble avec sa maman chérie, maman Mayamba. Ah, maman Mayamba, merci beaucoup. Tu as été vraiment une femme forte. On s'est tenir vraiment là pour le bien-être de ton fils. Au Bundi trop, pour na moi na yo lelo akoma motu. Bayaka kabouembala mort babotola yo mwana. Et ça les maraté les kambo bongo. Donc merci beaucoup na bino surtout vous allez na tempé na confiance ya kolanda biso sur Trace RDC News na baye obozui tant kolanda biso sur Congo Zibula Meso TV. Donc, merci beaucoup. Nabino Nyosotou, ya Willy Moucheni, le véritable code mondial. Merci à toi, Paola Schengen, Kilo à Londres, Motema Floris Saombo. Pourquoi pas dire un très grand merci à Cornelia Doussi, à Givenchy, à Tembe, déclarant puissance à États-Unis d'Amérique. Et Logemouya, l'original est le véritable Big Boss. Donc, il y a un Coventry, il y a merci beaucoup. Philobo Lakissa, triphasé mère double nakata Paris, Chandel Batantou, maman Paradis nakata Paris, maman Sylvie Mbembe, maman Sylvie Kabea, vous allez tellement ébélé, oh Rina Biralinga Rabino trop, je vous porte bien dans mon cœur, donc merci beaucoup, il y a trop quoi, merci, bye.